Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutani lelo tokomi le 12 mai 2020 masolo na de pité cadre auto pesa bino bo pesa kabiso o bozanango biso peto pesa kabino o biso tozanango masolo na de pité tranche oyo ekolalisa bato pongi te aye lisusu akoya lisusu akoyaka lisusu oyebi ke bato basepelaki balobi non allongwe comme ça on va rester tranquille mais ngai soki bavote ngaki député eza nini entre matoyi na maseke nini yaka liboso c'est parce que bazaki kobenga nga molobeli na musala oyo nzamba asali grâce incompatibilité zate entre yango na musala oyo bapesi ngai yaki député yango moni tozobeta na kati tozobeta libanda on est député actif kuna na palais du peuple tozape ba défenseur balobeli na kati ba plateau na biso pe na libanda eloko ekamwisaka nga ezande mutu alekisaka na ye temps ya kotala kaka filme ya basi na mibali na bolingo mutu alekaka ye soki otuni moi je suis plus sur Canal Plus hein ok tikala sur Canal Plus mais amoni yo mais ndeko Eliezer ozoyokana te na Canal Plus ango wana eloko amalonga alandaka eza te la République est le nôtre. La République démocratique du Congo, Ezaya Biso, Ezayanga, Ezaya Yo, Ezaya Ye, Ezaya Biso Nyonso. Ce n'est pas tout monsieur Sobotika la lokola ba observateur boko tale la kabatu. Te. On a besoin de la complémentarité. Yango na lobaka na bandeko. Soki tozwi sérieux to tiena ba communication na biso nyonso. Boko mona ndenge to ko changer makambo. Mettre les sérieux à Kolobanine. Cause que notre communication est en tendance ya cause oyeta limbo kanabiso. Ce qui ba live nyo so esalemak. Ezalaka ebeleza pona distraction te. Ebeleza pona kosala buzz. Je pense que l'opinion congolaise tolinga ito avancer atamuke. Bon, comment on a mususu bango ba spécialiste vandi ate wana abandi lokuta de bout en bout na okaja makambo o ba vaccin ko dina Kinshasa lokuta o ba bengi bongo mutupu lokuta et moi ça me fait souvent mal tant que vous pompez ba vidéo ya lokuta et ça la ganga mabe. Ezana batu debout en bout ba yebi ki azamutu alokuta azamutu ba base azamutu ya un alarmiste hein un agitateur batu ba yeba ni ndengwa mais tangu bozo poser nga ba opinion ya ndengwa wana eza pona sani tozongela kana ba sérieux na bisa kibino kene komoko na poto abenga jinga lobi neko Eliezer ba Congolais balinga makambo sérieux awa boete okomona ta ba vie ezo matate bango balinga moi buzo ba wana okomona ba vie ezo mata. J'ai dit ah bon to ça nini to kota skona buzo ba pour que nga d'abord jusqu'aujourd'hui ndenge na zabo YouTube afutaka ngata nazo kamongo ya YouTube te je l'ai fait je dépense ba connexion nanga pona ko informer bandeko nangai ezala ba o bazali awa ezala ba o bazali banda ceux qui m'assistent ils savent ça. Et ceux qui ne m'assistent pas, bon, ils achouent na bango. Mais ça bitumbati. Tango ozo meka, ozo tambola, ndeko nanga totala boy, yo kimsusu atire, yo na makolo. Eliezer, yo boy, oya lobi, Rwandais. Ça ne me distrait pas. Ngana zalaka fanatique ya catch américain, wrestling. Et la stratégie, ezake, ceux qui ont makelele bimi, kuna o mutu moko abimi yo se concentrer na oyo zana ye na ring soki otali kuna on va te distraire bakobeta yo logo moko boy ba gagner yo voilà pourquoi tous aba fanatique
ya eloko toza ba fanatique nango parce que eza na round te ya kemo boko pema nanu boko bunda ti boko longa. Un combattant ne se repose pas, il se bat jusqu'au bout. Avant que nalobela makambo procès oyo babenga ki procès kamere ba yeko changer 100 jours, eza procès ya 100 jours ndenge tozoloba. Toloba nanu bande konanga na likambo yo talimoba. Na éviter qu'est-ce qui va nous arriver? Ba inondation et paille. Bande konabiso un peu bisike bele ba ko dindana mai. Bunya yango wana na tangela kibino article. Ke bazali ko encercler pour que batake. Mais olongo kuna Zambie o tozalaka na ye problème te lelo bango wana o basali boy. On ne comprend pas, le gouvernement ne parvient pas à nous dire qu'est-ce qui se passe. Lobina tela kibino porte-parole ya armée a expliqué, na Swahili j'ai interprété, je vous ai expliqué, je vous ai donné la synthèse de ce qu'il disait na Lingala. Mais avant cela, collègue Nanga Manda Kansabala, Elia Moba, alobi situation zama lamte, ba contredire bande konanga, la gestion de la République et kotambola na lokutate, boyebi sa ba congolais vérité, comme ça bazo ba disposition. Nous allons rendre désiré Kabila. Tango yebisaka ba congolais, ba kinois a vérité, ba kanga ba tuna manduki na maboko. La prise de conscience est que pas peuple, tango bozo yebisa bango, qu'est-ce qui se passe en réalité? Olia Kobomba. Ce qui Zambie a déclaré biso bitumba. Eh ben, ba congolais ba yeba. Bazo ba disposition. Tozo kana Zambie problème te, mi colonioso. Bango to pesa bango courant, bango pe batinde la kabiso ba semouli, tellement que biso la politique agricole zéro. Ministre o bataka agriculture, élevage. Nazo ebisabino balia kambongo pamba. Namona kata mutu moko te qui met en place une politique ya ke batu bazangelo kwa koliate. Siko ministère wana to supprimer en kaka. To supprimer en kaka. Quelle est la politique? Biloko nyonso Zambia kangi frontière al semule matimba la moko. Mabele nini oyo Zambia zala kanango ya okata bilanga biso to za kanango te. On doit réfléchir bande konanga. On doit se compléter. Ndebo ngana zwa kamakampo. Je dis même à mes collègues de Pité Elia Lukunga comme moi. Na lobi ngana ko banga mutute nazo welela na mutute na koyo kela pe mutu zwa te. Eza 14 sièges. Mutu na mutu ayebi ndenga yela ki na hémicycle wa. O ba vota ki aza calme. Calme. Voilà pourquoi biso to tambolaka to kutanaka na bandeko. Quand la pandémie a commencé, biso nde bato liboso to kendaki to sensibiliser bato. Wana bato nyonso ba batami, bato baye ko bima tango ba moni ke bon, ça va et ça. Alors, toza bato liboso. To tamboli to bandi na komina Kinshasa na biro na biso. Tozo kota ba mapango ya batu ko sensibiliser ko pesa ba désinfectant to longwe biso wana to ko kende to komi kuna na kitambo to ke delvo to longwe donc nyonso to wana ko sensibiliser tozo kende même batu na mituka tozo kabela bango. On le fait parce que toza na redevabilité. Devoir et redevabilité dans le peuple. On doit se compléter. Botika kama kambu ya ba polémique bas ozo wele la nanani. Ozo wele la nanani. Zala poser. Ndeko moko alobi nanga wana ke ndeko Eliezer Christian Bosemba aza juriste et alobi ke moko na déposer plainte yo lobi a déposer plainte te. Papa nangai. Christian Bosemba zale kinanga. Siko olingi to sala nini to sala polémique na Christian bengaye akoyebisa yoke wana za kulutu nanga. Nous complétons. Nazoche la yo c'est que mukuna déposé. Quand je parle de la dénonciation na lobby oyonga na moni. So ki yo zana ya yo o ba komi plainte ya mukuna contre Kabila. O tiepe yango. J'ai dit que l'évêque Pascal Mukuna
a déposé une dénonciation. Dénonciation, même de manière secrète. Il n'y aura pas de procès. Babenji plaignant Mukuna à la barre. Il n'est pas plaignant. Même dans le texte, à lobby, usant y a des prérogatives en tant que citoyen congolais. Azo dénoncé ba fait. Et les faits qu'il a dénoncés, ce sont les faits généralement connus. Makambu ya Barma Tungulu, Makambu ya Kamwena Sapu, Makambu ya Bedem, tout ça, ce sont des choses qui sont connues. À déposer la dénonciation, il n'y aura pas de procès à qui. Babengal, plaignant Mukuna, à la barre. Inculpé, Joseph Kabila, à la barre, et Zatehi. Document yango anande konanga. Je vous aide à faire défiler ça, comme ça, bataille Isayo, c'est qu'on a écrit. Dénonciation, ceux qui osent en a plainte, eh bien, mais pourquoi on va faire la polémique? Polémique, mon cousin. Tolobite Kassali Mabe, non. Je dis seulement que on n'est pas très d'accord dans le ballon d'essai. On n'est pas très d'accord. Quand on veut faire quelque chose, il faut qu'on ait en compte tous les paramètres pour qu'il y ait raté. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est comme il a le ballon d'essai, là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe avec la Zambie? Oyo Toyoti Abunia et Zandengenin, vous devez communiquer, expliquer à la population. Covid-19, tout ça déjà, n'a presque 1200 cas. Oh, bah, l'obéli, bah, si, nabango, lobby, et komata, c'est komata. Bande konanga, bomi batela. Botika ko tembe na eloko wana. Parce que nenge toko lo banabino boye, liwa soki ezuyo, okokende yomoko. Mi batela. Mi batela ndeko nanga. Ce n'est pas pour rien, bomoni toko tambolaka. Tozo yebisa bandeko. Et nous avons ciblé les personnes vivant avec handicap et zapambate. Parce que tout le monde qui est vulnérable aussi. Bazan a tendance à kokende. Nous avons commencé à voir que bazali ko tambol. Masque zate et le comme mon côté ba précaution zate. Tolobi bazabande ko na biso lokola. De bomoni to kendaka na oya liboso to kendaka na komina Kinshasa. Tokei na sita liboso oya komina Kinshasa. Bisika badu chez Otonga. Tokei na siti ya mibale. Na komina Lingwal. Bandeko o bazakuna. Toyaki pe koluka kosombe la bango babeki parce que babeki o tozalaka nango. Je dois profiter pour na ko pesa merci na maman Blandine Kleber Maleko parce que yemuto pesa kanga babeki o na pesa ki liboso wa. Ya mibale ba poser problème. Il a fallu que to résoudre ango tout de suite. De yango to memaka maman wana toketi kosomba babeki. Ba o ba poser ki problème ya ba chaise roulante to ba vélo lisungi na bino. Dès qu'on a vu j'ai fait un service à Tindi 3. Dès que Fondation André Kadima à Tindi 3 to sangi ici. To ke kopé sa bande ko. Certainement il y a encore d'autres promesses. Mais na kati wana kokuta oya zobela. Oya zana problème boy. Oya kufi. Yango tokuta na kinango awa dimanche bisika to kendaki. Na minute oyo toko sala na bino émission soki to sisi. Il faut tout le canenge nini ya kozwa ba disposition pour na kokunda ndeko wana. Ba tindela kibiso qu'il faut je crois quelque chose en tout quelque chose de $800. Ouais. Tomeka kokende kokunda ndeko wana kufaki. On doit le faire et surtout avec votre concours. On ne le fait pas parce que tozana posa batuba mon abiso. Mais nous publions yango parce qu'il faut motiver peu bandeko mususu. Au comme on a ndeko mususu mutema mawa akoluka kosunga bandeko wana, ça sera avantagé. Voilà le pourquoi de notre publicité. Eza kolobate ke tozo salango parce que tolini. Na lobi na bino liaka na batu mukoloko kufa balela yo. Bakundaka mutu na babiju te. Bakundaka mutu na mbongo te. Nyoso bombi na ndaku wana. Nyoso zana compte na yo wana. Lelo soki okufi famille na yo bakobeta na makofi. Mais soki osungi mutu de votre vivant, ça reste collé à vous. Ça reste collé. Bandeko wana tokoti kosunga.
Yango moni biso tangu tozo kita. Pas seulement avec ba détergent, pas seulement avec ba désinfectant, pas seulement avec le masque. Il faut qu'on pèse à moi l'os, au pèse moi et l'eau quoi coller à moutou. Là, le signe est efficace. Et c'est ce qu'on demande au gouvernement de faire. Le signe est efficace. Je suis encore fier que Baliberaki, Basi Babandi ko libéré Bandeko, Oyo Bakangama qui na boloko, yaba hôpitaux et à l'État. Merci beaucoup. Est-ce que toi est le succès? Ceux qui m'ont le bien de nous ne sommes que des simples serviteurs et des serviteurs inutiles. Na lingi to betali solo na makambu ya procès ya lobi. Bande konangai. Na kosenga bino boza la moi calme to réfléchir ngana bino. Place na ko betali bakubo ko yebisanga. Lobi d'abord na yebisa kibino ke ero kwa grave cause la penzate parce que cause la kaka identification. Yango basalaki boyoki même juge muto alinga pesa détail te au côté en profondeur. A toute une question, au côté en profondeur. Je vais signaler une chose. Les dossiers Oyobazo Landela. Vital Kamer est directeur de cabinet à chef de l'État, d'abord aux Anines. Ce qui te bandit par comprendre pourquoi il est poursuivi, on va faire une lecture erronée de l'affaire. Vital Kamere bazolandelaye pour un dossier y a passation de marché. Na audience oyo, na cadre ya 100 jours. Passation de marché. Ne o ba kolandela directeur de cabinet ya chef de l'État Vital Kamere. Na lingi boyo kamalam. Siko passation de marché ezandenge nini? L'État atala que pona o etali makambu naye ye l'État. Pona ba pesa mutu marché, il faut ezala na deux modes. Ezana deux modes. Mode ya liboso babenyango appel d'offre. Appel d'offre wana na kati nango eza na biloko misato. Eza na appel d'offre. O babengi appel d'offre restreint. Eza koloba nini? To bengi tozana posa mutu. Mutu ya kosale la biso musala songolo. Mais baye ko pesa ba critère. Mutu akoti kozala éligible, il faut azala na société. Ezana bambula boye, ezana boye, ezana boye, ezana boye. Wana babenyango appel d'offre restreint. Yami Balé. Ezana appel d'offre babengi ouvert. Wana société nyonso. Eza le botamaki lelo na tongo. Eza le botamaki. Donc, mutu na mutu yaka na yo postulé. Okomona oganye marchand. Mais na kati wana ezali na oyo babengi, il faut appel d'offre oyo ba koleka na concours. Basala concours, batala nani ako gagner. Na lingi boyo kanga malamu. Siko, deuxième mode, oyo ya appel d'offre. Oyo ya marché public, ya kopesa marché public na mutu. Na koyebisa na ko énumérer ba marché public am. Eza oyo babengi degré à gré. Oyo monde ya degré à gré basala kango boete. Eza eloko moko ya ke bon oyo tokopesa mutu nani te, tokopesa tokobenga bato ebele te. Il faut dans ce bon mode oyo, il faut ba explication, les motivations. Basala kango kaka ndengo anate. Tolobi tokosala degré à gré na société boy. Yo bandi ko expliquer le pourquoi ya choix ya société wana. Toponi société oyo parce que batonga boye, basala boye. Ça se base
eza na soubassement nango confiance gré à gré. Parce que gré à gré eza loko la faveur bazo salela une société, mais ça doit être motivé pour ne pas commettre une erreur parce que eza makamambo. Il faut la motiver, il faut que confiance ezala, il faut que oyeba société ngo malamu, oyeba mukolo nango malamu, na lingi boyo kanga malamu. Oyeba mukolo société malamu, oyebi société malamu, otali nenge nini basala. C'est ce qu'on appelle donc ba condition ya gré à gré yango wana. Mena nyonso mode wana mibale. D'abord, ekoti ko sale maté parce que ezana oya sala ka contrôle a priori. Asala ka contrôle avant. Parce que l'État, asala makamuna ya ke autorité, azali peut contrôler par une autre autorité administrative. Ndeboye, prof nanga, y a droit administratif. Prof Jean-Denis Kasses atangi sanga, dis-moi qu'il se trompe. Na tango azala ko tangi sanga. Kunande okuti direction oyo babengi DGSMP. Eza kolobanini, Direction Générale des Contrôles des Marchés Publics. Wanande zalaka na avis, soki pesi avis nango oko discuter yango te. Bango basalaka un contrôle a priori. Donc, eza service à l'État ou esalaka contrôle wana. Bango soki basali contrôle wana eke ba pesi avis na bango. Avis na bango nde primaka. Maintenant, bozo sala degré à gré. Est-ce que il faut tomituna afin que n'appelle ça nous peut-être moi explication wana na simanango ne to commenter. Tangu bolingi bo sala degré à gré. Na lobi na bino il faut confiance. Il faut eba société, il faut vendre, il faut argumenter, il faut expliquer, on peut sa motivation sur les choix, il y a société wano ligniko sala nango gré à gré parce que lancer appel d'offres. Mais kuna, il faut qu'il y ait l'avis, on a lobby à direction générale des contrôles et marchés publics. Ce qui va passer avis na bango est discutable était yango kakandem de salem. Mais na kati ba marché public et ça na marché, et ça na caractéristique ya ba marché public. Caractéristique wana eza na ba marché oyo babengi national na international. National eza o wapi e bandi na 1 franc congolais jusqu'à 7 milliards 99 000 francs congolais, millions de francs congolais. Wana babengi yango national. Wana ministre de tutelle akoti en complicité avec le ministre et à budget, bakoti ko décider yang. Sous le contrôle, bien sûr. Il y a premier ministre. Mais, ezana o babengi marché public, caractéristique, o tobengi international. Ezo bandana 8 milliards de francs congolais au Mati. Là, ça relève de la compétence, il y a premier ministre. Bien sûr, qui va travailler avec le ministre, il y a budget. Il y a un double brassard. Donc, il y a une qualité à double approbation. Voilà. Parce que là, l'autorité contractant, eza oyo mutu azo lukabatu. Kebaya kosala musalawa. Parce que ce qui est salema, par exemple, est le président de la République. Nena kosala yang. Mais na kati wana bande konanga na lingi bo retenir encore une chose. On ne peut pas koloba pona marché. J'explique ça. C'est un peu pédagogique. Boyoka pour kena koma na likambo. Na kati ya eloko wana. Soki otali ba sorte ya ba marché public. Eza na marché o ba bengi marché des travaux. Nde ba infrastructure, ba kotonga ba pont, ba kotonga ba ndaku, ndenge lelo procès otozana ngo ya 100 jours. Eza
na marché de fourniture o balingi basomba ba ordinateur ndenge tomona kitambwe mwamba asombi ba ordinateur atie kuna na Sénat oyo pose problème na likambo ya mama bijou kosomba ba fourniture ezana o babengi marché de service wana eza ndenge nini okoti kozala mo totali sécurité tozana ngo awa ezokoka te tobenga batu peut-être ya service ya gardiennage baya pona ko sécuriser ainsi de suite balobi mbo batu na biso ya nettoyage bazokoka te propriété tozwa une société extérieure. Il faut passer par les deux modes. Soit appel d'offres, soit de gré à gré. Mais pour un gré à gré, il faut motiver pour la société. Voilà comment les choses sont organisées. Et ça, na oba bengi marché de prestations intellectuelles. Wana ndenge toza par exemple na makamba COVID-19 aw. Totalimbo tozo kokate l'état salanini. Il faut alukaba scientifiques qui doivent se pencher sur la question pour étudier, proposer des solutions par rapport à la situation en face. C'est aussi un marché public. Et Koleka, toujours par les deux modes, soit appel d'offres, soit de gré à gré. Oyo bazoba kisaka, il y a 5e, ezaba bengi oyo marché spéciaux. Marché spéciaux zanini. Eza oyo l'État linga somba manduki, oyo l'État alingi peut-être asomba ba ordinateur moko sophistiqué pona espionnage bakosa l'appel d'offre teint wane le kaka degré à gré dans une discrétion mais il faut motiver parce que bakosa la publicité que non boya bosa la boy parce que dans l'existence d'un côté tozana direction oyo to bengi DGSMP to ebisibino. Mais de l'autre côté, tozana autorité de régulation des marchés publics, ARMP. Oyo intervenaka après. Maintenant, tango bolingi bosale loko moko boye, ezana secret. Wana ele kaka de gré à gré, ça s'appelle marchés spéciaux. Je referme la parenthèse. Si koto réfléchir nganabi. Parce qu'il ne faut pas to kende na makamusu. Parce que boko zela, oyo ele kakilo. Mais na oyo le kachilobi bande konanga na lingito sala analyse il faut boyeba ke na chaîne na bino to komi wapi télévision bakotie la bino procès wana mobimba nango et plusieurs fois na to komi wapi télévision bakotie la bino procès wana mobimba nango plusieurs fois. Lobi tomoni ba présenter ba tumisatu. Vital babandina Jamal. Tangu Jamal aye tangu bozota la respiration. Ezaki komona na kiazaki très malade, azaki gravement, azaki kobanga même que akata en pleine audience. Respiration kakaboy. On va changer kiti, bo salaboy. Ba présenter Jamal, balobi azali bané. Azali awa, tout ce que vous voulez. Asala ceux qui combien de temps na Congo, plus de 50 ans, ainsi de suite. Après, va présenter, balobi azana bana misatu. Ça c'est le détail. Na numéro na ya téléphone, na nyo son adresse. Après, bazui deuxième prévenu, Vital Kamere, balobi azana bana 14. Aza directeur de cabinet à chef de l'État. Aza va présenter ce qu'il est. Na numéro de téléphone, na adresse naïe. Va présenter M. Mouhima, fonctionnaire de l'État. Nyon soit sala, ainsi de suite. Va présenter Yangona numéro de téléphone naïe. Du coup, l'avocat va venir soulever par exception. Ça qui dit que les exceptions seront soulevées. Parce que l'avocat va l'État, il ne peut pas comparaître contre l'État. Ça, ce sont des choses. Mais si le moment est venu, il y a tout moi question kaka ya liboso. Il y a koyeba soki batu bayeba ni parce que procès mobimba, audience alo yezala kinde uwa. Eza kotuna. Est-ce que yo yeba ni na oyo? Jamal alobi atikala jamais on odala ainsi de suite. Bien que azala ki bazotune makamususu yezo répondre makamususu.
est-ce que ezalaki maladie, est-ce que ezalaki diversion, est-ce que ezalaki nini. Kuna ezakaka ba juge nde bakoyeba makambo yango. Ba juge tribunal nde mto koyeba. Mais ce que j'ai constaté, et pendant ce temps, tant que l'avocat va plaider, tout le monde était à Jamal, et Zalaki quoi paraître grave. Tout équipé, maître Jean-Marie Kabengele, l'avocat, il y a Vital Kamere, balobi, bomoni ambulance, zawa na bazozon qui sayema yé pas au kanzoto bien te, il faut qu'il ne kovanda tout et tout. Balobi oui, à kozonga na yé kovanda problème ezate. Donc, et apparaître que sur les trois batou, mi balé bazo be la makasi. Bon retenir le loco. Mi balé bazo be la makasi. Mais tant que gaga babani moi mituna, na moni loko la maladie nete ke ya bino pe bomona kyango. Na bite soki bomona kyango. Na moni pema ya Jamal et celle loko la ezali ko se stabiliser. Abandi koloba ono dala et ainsi de suite. Ngana ko samba na arabe papa. Plus de 52 ans na Congo. Ba marché nyonso salaka. Nyonso salaka. Est-ce que salaka na arabe ou salaka na interprète tout ça ndenge nini? Le premier point. Ezawan. Bon, vous allez m'interdire d'analyser, n'habiter s'il y a une interdiction. Nazo tala. Oh, il faut arabe. Moi, parle français. Moi, parle arabe. Toi, parle français. Et bimindengewan. Mais quand même, tout le monde dit que papa wane bandi kozonga. Neti situation comme comme normal. Neti moi maladie. Ma bonde lina bino na senga chikebo sambe la pona Jamal. Et bandi ko simba ye. Abandi. Est-ce que oebi monsieur Vital Kamere. On a dala. Aboyi. Alobia tikala ko eba Vital Kamere te. Et là, quand on a la Vital Kamere, il y a liboso na lobby, eza ndenge nini apesaki accordaki marché. D'abord na Jamal, ça c'est vraiment la question. Et le deuxième point, eza il y a détournement des fonds. Et qu'on a établi ce qui justice et rendre jugement là. Parce que na sa cabine qui l'acte de naissance, il y a crime. C'est les jugements. Et un problème, il y a passation des marchés. Mais passation des marchés, on a aussi expliqué, et c'est les maquis par appel d'offres, et c'est les maquis de gré à gré. Et ça, passation, basé sur la confiance. Je me demande comment on peut faire confiance à une personne qu'on ne connaît pas suffisamment, à une société qu'on ne connaît pas assez. Na lingi boyo kanga malam. Atika la koyeba te, tozana moya Ramadan, Allah, tout ça. Et kenengwa. Bazo tuna ye makamususu, tata wana zo répondre makamususu. Baye kokoma na tour ya Vital Kamere. Papa yo lignolo banin. Te, biso na tozi dossier tenenge bavoka nga balobi, tozana un dossier to ko répondre. Mais d'abord tango azo kendi. Alobi c'est passé. Il n'y a rien à cacher. Ndeboy alobaka na ngai pe. Kelo kwa ko bomba ezatenga na yebi na ngai kamute. Siko tangwa telemi, j'ai vu l'attitude. Biso toleka nanzela wana na habité. Veka soki asia samba na habité. Mais biso ba tutoleka nzela wana bande konanga. Boyebi ndenge tokomaka poli te devant tribunal parce que zomona sor na yo ezawan. Poli ozo sala boye pour que juge atala yo atana miso amawa. Parce que soki alobi wana ke 30 ans 20 ans nazo yebisa yo kende na appel soki pe kuna babeti 20 ans au vend. Mais j'ai vu, je ne sais pas. Naza conseil na été. Namoni attitude na ye, pas attitude ya mutoza devant tribunal, mais le kola mutoza devant la politique. N'habité. Aye wana batuni ete, il faut tozo banini. Tangu ben insister, est-ce que Ebi Jamal, batuni songa na kutana na bango, est-ce que ngana koyeba? Mais attendez,
Bongo marchait de gré à gré, basé sur la confiance. On doit motiver sur le pourquoi du choix. On doit se justifier. Bon, ça là, Tiango va inconnu. Mais pendant ce temps, pendant que Vital Kamera a koloba, tout le monde Diamant a sali signe boy. Signe wana sala ki a koloba ke koloba teke to yebani ou bien sala ki ke ngana yo to kutanate to ebite, c'est la justice qui va voir. C'est le ministère public, c'est le tribunal qui va peut-être comprendre ces signes-là. Vital Kamera zoloba, Jamal azo sala signe. Signe ya sali, ezaya ke to yebani te ou bien ezaya ke koloba teke to yebani te. Heureusement que la caméra est vue. La retransmission que vous cherchez là, la couverture médiatique. Parce que les vidéos vont rester. On y est à les remettre cassette. On y est à les remettre cassette. Signe Oyo. Ezaya kolobake to yebanite ou bien Ezaya kolobake kolobate ngana yona to kutanate. Parce que bah photo comme Photoshop et les montage ainsi de suite. Mais je dis tout simplement que nabamo de mi balé natali si bino ya passation de marché public ngai eloko kasese atangi sanga Jean Denis alobi eza un appel d'offre. N'appel d'offre wana natali si bino ba point oyo ndenge basalaka eza na oyo ba lobby eza restreint eza na oyo ba lobby eza ouvert et puis eza na concours basalisaka. Mais ce qui est ça limité, deuxième mode, au degré à gré, c'est basé sur la confiance et qu'il faut que la direction générale, il y a contrôle des marchés publics, et puis ça vient nango, beaucoup discuter. Est-ce que la vie, il y a direction générale, il y a contrôle, il y a marché public, et puis ça m'a dit, si oui, est-ce qu'on a tenu compte de ça? Sinon, pourquoi pas? Et ça les m'a quitté pour l'année. La justice fait son travail. Et Yakobi Mamakambuya Muhima. Veka, alobi que Ayebi Muhima, c'est la première fois dans mon aye. D'abord, Nazozonga Mwasi. Alobi que les programmes, et un programme, il y a 100 jours, et un programme, il y a chef de l'État, et Yangate. Le procès n'est pas sur le programme. Le tribunal, bazolandelate que programme est amabeto malamute. Le bazolo bela makambuya que il y a détournement ya mbongo. Détournement ya mbongo et wutiwapi. Et puis passation des marchés. Est-ce que la procédure a été suivie? Voilà ce qui est poursuivi. Ce n'est pas que programme est amabe, tout est malamute. Il faut d'abord enlever ça. Mais tangu ba koloba et pas ministère public. O azolan. Nalobela d'abord ya muhim. Bon, les autres, alobi, ils ont un programme à chef de l'État. Aye kolobanga na zalaki nga mon côté. To zalaki il y avait supervision na une coordination. Na ba supervision atangi ba Eberande Kolongele son adjoint atangi ba tobele o atanga kikuna balobi baza neuf. Et puis ba kei ba ke kozwa siko aye kotanga côté mususu ya coordination balobi Nicolas Kazadi atangi ba Nicolas Kazadi bazakuna Nicolas Kazadi toloba likamunaye aw p une fois. Mais si ce qui va tout la mise en place il y a biloko wana depuis batang en place, est-ce que bazalaki ko se concerter, qui supervisait quoi, qui coordonnait quoi? C'est ça la question. Ce ne sont que des questions. Peut-être que le tribunal va aider, parce que j'ai aimé ce que le ministère public a dit d'entrée de jeu. À lobby, c'est un procès pédagogique. Le monde nous regarde. Comment ce procès sera géré? Parce que c'est un procès qui servira de jurisprudence et d'exemple. Mais, programme il y a 100 jours, et ça programme il y a chef de l'État. Pour le bien-être à Congolais, c'est la réponse avec ça. Et, Makamumsusu, Nazaki Ngama côté, Tozalaki Kosalaboui. Mais tant que vous avez une question à Muhima, la réponse est avec ça. Alobi que Muhima, c'est la première fois que je le vois, je ne l'ai jamais vu. Mais cette fois-là, il va s'approprier la gloire. J'ai impulsé. Tozalaki attentif à Kolanda. Audience.
j'ai impulsé, là c'est lui, qui a impulsé une administration, il y a malamu na président de la République, il y a comment on a moutouté, les a connoté. Bon, mais quand même après si, les noms complets il y a moutouang. Ce n'est pas les noms, il y a nini. Parce que dans l'administration aussi, parce que Masolo comme il y a d'intellectuels, dans l'administration aussi, est-ce qu'on doit écrire les noms de la personne nommément? Oui, pour certains cas. Si tu as passation des marchés locaux à Makambambongo, Bako Komakombo Yamutu. Mais le reste, c'est tel service, c'est tel conseiller. Les conseillers chargés de ça, qui doivent s'en occuper. Les conseillers, même ceux qui ont tali même na ordonnance, même na barre, Balobaka, le ministre chargé de ça. Batanga Kakombote que non, Gilbert Kankonde doit faire ça. Balobaka que non, voilà, Mayo Mambeke doit faire ça. Balobi, le ministre qui a en sa charge, doit faire exécuter ça. Je pense que c'est un élément aussi qu'il fallait. Mais quand même, il y a comme qui va faire ça, M. Mouhima, oh, n'a pas kutanate, n'a pas monanate. Mais ma solo est ma solo en bon. Et le marché passait de gré à gré. Est-ce que tous autres la malam? C'est une question de confiance. Il faut motiver, gré à gré, motiver le pourquoi du choix. On doit donner des exemples. Aux autres, c'est le marketing. Il y a Batoua, on n'a pas de ça. Aux autres, vanter, bango. Voilà pourquoi Toponi. Voilà. Mais quel que soit tout ce que vous devez faire, il faut que la direction générale, on a Ebisibino, il y a contrôle, il y a marché public, et puis ça vit nango, oh, beaucoup discuter. Voilà, bande konanga. Tozo, le 25, le lo awa. Na minute, on a zo ça l'émission, on va se prononcer sur liberté provisoire. Il y a Yena Jamal, mais et le Conga na monaki, lobby. Il n'y a pas trop de chance pour cette liberté. Il n'y a pas trop de chance. Il n'y a pas trop de chance, mais il faut éviter. Na passation au marché public, et ça n'est pas une transparence. Dès que vous avez un appel d'offres, ce qui est de gré à gré, il faut convaincre les bateaux. Mais s'il n'y a pas d'avis, il y a direction générale, il y a contrôle, il y a marché public. Donc, c'est compliqué. Et Bango va discuter avec Bangote. Ce qui va lobby, c'est la Cour constitutionnelle à lobby. Mais ce qui est ali, il y a lobby, autorité, il y a régulation. Dans chaque l'État a s'organisé na place nous soit comme ça là. A kosenga ba marché, ezaka cellule il y a passation des marchés. Cette cellule il y a passation des marchés, ezaka constitué na ba expert en la matière. Okozo ba tuté que non, tozo ba directeur te, bazoka ba expert. Mais awa bande konanga na lignito eba. Lelo soki to kei. Po ba ko bengi sabatu nyonso to na tribunal. Ba bengi ba nef, o ba eberan tangi ba directeur soki ba gouverneur à banque, tous ces gens-là. Ce qui bango nyonso baye et que mutoya lobby depuis basala et le kwangwa supervision to tikala jamais ko sala une réunion. To yeba même pas que makambo zo sali mandengeni. Ce qui bango 9 sikoyo. Ce qui 8 ba lobby la même chose. Que deviendra cet argument? To qu'est-ce qu'on a coordination? Et que Yekobimake, Azalaki Kosala Makambunaye. Argument wane kozala nengeni. Nous réfléchissons. C'est le tribunal et la justice qui feront leur travail. Na lignina souligner les sous komoko. Ba présenter VK qui azana bana 14. Bana naye. Maintenant au ministère public à Kotanga, ba mapangu oyo, ba concession. Oyo azui et pas Jamal. Ngate mtunazolo ba ministère public boya koloma ngate ke abandi koloma. Nyonso na kombo ya Soraya Mpiana, mwana Jibe. Nazo comprendre te. Eza bolingo ya makasi envers mama na ye. O yake mwana na yo, bana na yo, peut-être bazana ba concession wana te, yake papa mutu asali, mais nyonso bako benga ka Soraya Mpiana, Soraya Mpiana, mwana Jibe lelo, to ebite so keza ndenge nini, na ndenge zokeni. Et puis place ango bazo pesa bande konanga ezana yu texte boyebi yu texte
kuna mutu pamba pamba lokola babiso avandaka te kuna ezaka vi ya poto nde kuna ba 50 mètres sur nayokaki ministère public azoloba 50 mètres sur 100 banini donc bazopesa sikoyo soki oyo ministère public alobi bazaki kopesa yo mais c'est aussi une infraction qu'on solliciter pour rendre un service quelconque au nom de l'État c'est coupable c'est condamnable siko Jamal azaki kokabela yo tangu tozalaki awa tozokende wana Kabila oyebela mandesili cha boyebi lisu nzembo wana tozalaki kabo Kabila oyebela mandesili cha ya chichi donc banzembo oyo toyemba na nyonso oyo wana Jamal azaki koyate. Je vais ouvrir une parenthèse. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passe chef de l'État. Il prête serment et s'y lit. Ba communauté libanaise, je crois na ba indien, ba sangani ba lobimo, on doit les féliciter le nouveau chef de l'État avec 6 millions de dollars en enveloppe. Aboya kango ponani. Alors ba ke écoutez, tangu biso tozaki na bitumba, bato ya kosunga biso bazalaki te. Campagne salemi ao. Campagne ya pasi. Ya ba bateau, ya ba vélo, ya ba moto. Campagne ya ba avion, ba cercueil volant ki mambala. Bozo kitana mbujima bato bazo longola. Ozomona ba vitre, ya avion bazo longola ngo boina maboko. Ça pouvait exploser en l'air. Tosili. Yango awa. Bozomona avec tous ces risques là, tobani kotala ba juisseur. Ndenge bakosala. Soki okena présidence wana ezaka enyanya wana eza nini? Eza cri ya Bukavu tangu tozali kokende na campagne. Enyanya ebanda pas seulement la campagne. Ngana kenda na Vital Kamerhe plus de 4 fois na Bukavu. On a pris le risque ya kokende na Fizi kuna tozoya ba groupe armé bozoya na butu wana batie manduki boy. Biso batamboy. E ba komi na présidence bakangi ba porte et comme il cop na bango ndenge bazotanga mawana ainsi de suite allez bayekuna ba masaro zoki masaro oyo akimi si il n'y avait rien pourquoi il a fouillé akomi ko mesurer mbongo na mwana na ye azola kisa mutu katala mutu oyo facha zotambola nango yango wana ngape na zotambola nango c'est vrai donc to bundeli bino pour que bino bo sakana na biso bino bo bima ba prêtre nalobaki mukolo moko akole nalobaki pe mukolo moko akosili c'est la carrière na boloko mais il y a eu cette histoire là il y a que Jamal bien qu'azolo batikala jamais comme on a eu tokota la ndenge justice bakozwa ba dossier basengi remise il y a 1 mois il y a 1 mois pour nani bayeko yoka na batie il y a 2 semaines bino bozana posa yake client na bino ba innocenté ya bim siko remise il y a 1 mois mulaibo ya likamuni bayeko yoka le 25 tokozala wana tokomona ce qui va se passer mais en attendant le procès sera diffusé jusqu'au 25 en boucle na télévision na bino tokomi wapi télévision nalobaki na bino les paroles ne s'envolent plus et ko senga retransmission za malamu mais caméra ndenge ezwaka na bilongi ya bato ni tete la caméra tolingai tomona signe wana ya Jamal oyo tokoluka to comprendre le pourquoi na yango biso tozaka bato de toutes les façons naza pe parmi le peuple non la justice est rendue au nom de qui exécutée au nom du chef de l'État je pense que bande konangai ezaba moi réflexion wana mais ce qui nous fait mal na eloko tokoluka to comprendre na makambo que le ministère public et le tribunal nous aident à comprendre ce qui ba mapangu au ministère public azoloba ke ba pesa ba concession oyo na mwana Jibe Mpiana Soraya Mpiana ezaya solo toyeba ce qui a pesa ye au nom de quoi biso batu to bundaki to sito zunini batombe yangoyo ya batoyo ba martyr ya alternance abandonné et toboka ndenge zawana ba famille wana ba yachao ndenge tokoloba awa na permanence kuna babandiko bengana bango boke kuna bazo bengana bango
Même oh bazwa qui ça que y a l'autre pas ministre il y a UDPS Sylvain Mutombo bakota kalisu na permanence te bota la niveau tozana bato bazo bengana kabango. Ce n'est pas possible. Les combattants aujourd'hui bazo telengana na babalabala. Avant l'indépendance égale après l'indépendance. Bazaki ko telengana avant que UDPS soit pouvoir, les UDPS na pouvoir ba combattants bazat toujours ba kotambola. Ce n'est pas normal. Même ba o ba kufa. Ngana kenayi ko kunda collaborateur nanga akufa ke di mususu. Mais ba beninga yako ta la place ba kunda ba combattant, le peuple voit. Yango anati. Boya ko wangana. Vous abandonnez même les martyrs. Bino bozo dondo bozo renier. Nalobaki boko bima mulongo. Omoni soki bosa la COP. Vital Kamerhe n'acceptera pas de mourir seul. Hein? Akotanga bakombo abatwa. Oui, bitangela mwanza pété parce qu'il faut encore prouver. Parce que oh bazolo ba ministère public wana, je suis sûr que azana ba preuve ya que Soraya Mpiana ba mapangu soki combien. Mais ce qui m'étonne est que mapangu wane kokaki ko bimata na kombo ya bana VK, ça se comprendrait encore. Que tata zo bunda pona bana na ye. Jibe Mpiana kufite, il est vivant. Jibe Mpiana wana salela mwana na ye wana ba cadeau ya ba mituka. Lelo kombo ya mwana Jibe ndezo tanga mezutanga. On ne sait pas. Nous avons besoin, bande konanga. Ba Congolais, c'est le moment qu'il fallait te comprendre, prendre au sérieux. Ba makambu, on doit se pencher à ce qui est sérieux. Pona kosuki sa bande konanga. Ba lobi wana Jamal a lobi que ba pesa imongo te, a tembongo na yemoko. Et puis ba lobi biloko ekangama na Dar es Salaam eka. Tozo na nous vidéo oyo ya yemoko. Je suis dans mon pays ici depuis 1968. Je vais commencer à commander les marchandises avant de recevoir aucun rang. Parce que j'ai confiance en mon pays. Voilà la réalité maintenant. Nous avons 180 conteneurs. Nous avons 300 maisons pour Kinshasa. Nous avons 300 maisons pour Bakongo. Nous avons 300 encore pour Kivu. Nous avons 300 maisons pour Kananga. Nous avons 300 maisons encore pour Boujmaï. Maintenant, la semaine prochaine, si Dieu est élevé, on va commencer le travail. Parce que tous les experts ils sont là, tu me comprends. Tout le monde, enfant congolais, bon travail aussi. Voyez-vous, je suis à votre disposition, à son disposition, le gouvernement du Congo. Voilà. Si vous avez un conteneur ici, oyo azo numéro ya mbujima iboya. Si vous avez un likolo, ou bien un bêta marche arrière et zonga na Dar es Salaam, so ki wapi, bande konangai. Heureusement que c'est entre les mains de la justice. Dit toujours ça la canalise sans vouloir faire quoi que ce soit. Mais je pense que il y a des choses. Il y a des choses. Mais on a quand même français là qui a moins qu'on vend un peu. Hein. Lobby sikoyo, nde o na lingina samba en arabe. Hein? C'est compliqué. Voilà bande konanga na lingina suki sawana pona lelo. Je ne peux que vous dire merci. Pona bino bande ko tout. Oyo bozana mutema na mboka na bino. Ba oyo ba sistaka. Biso ba sungaka pour que tokende ko assister bandeko. Nous ne pouvons que vous dire merci. Merci na bino nyo surtout bandeko nanga. Merci beaucoup. Ba oyo bazana mitema ya ko assister baninga. Je dois vous dire merci. Merci pour na ba oyo bazo kanisa. Ba personne vivant avec handicap oyo. Pour que to sunga bango. Mais nazolo baka na bino ata soki. Botinya on nzela mais c'est tamboté. Tinda tam nzela mutu mususu. C'est une question de confiance. O tozolo ba. Mais bobo sanate bande konanga makambu ya biak. Tolingi to clôturer liste. Tolobi tozana itaga 120 na commune à Kinshasa entre Kasavubu na Wileri. Oye o komi kombo na yo comme ça tokende ko déposer plainte, to profiter. To profiter bande konangai, on ne doit pas nous escroquer comme ça.
bato ka bango eti ka bango bazo bima wana ke bayebi français tete et bazo ya awa pona ko appauvrir biso on doit porter plainte contre la BIAC bato bele ba escroquer bango mutu na $5,000 azwaka 2500 nyonso wana bakata balia banque na bino escroquer biso ale bozo kataka mbongo bobimisa mbongo muke mais la justice doit nous aider. Plus 243 998 311 332 botika la brancher parce que za musala to monani lisusu. Merci.